bandeko babolingo kaka ndenge toyebisaka bino bokeba na ba information ya ba faux politicien to ba faux opposant congolais o bazali libanda ya mboka bazali koyela biso ba information ya lokuta mpona kolalisa biso bandeko babolingo mpona kotala ete bazali bato ya lokuta bandeko babolingo babandi nanu na kobanda kopie bakongolais oyo bazali awa na kati na poto na kopesaka bango basango ya lokuta kolobaka bamakambo ya lokuta oyo tokosala boye kaka kosenga bambongo de gauche à droite kosengaka bato de bambongo mpe okomona ete batie numéro na bango ya compte po ete bakongolais bapesaka bambongo bamakambo ebele mpe kosinyese bango bapétition kaka ndenge tolobi ete bakomisa baparti politique na bango sous forme ya ONG bambongo elekaka na ndenge ya coulisse me bato bayebaka te ntango nyonso biso bato ya Zoomel mil tozali kotombola mongongo mpe koreveille bakongolais oyo bazali na kolala bayeba bagene ni baopposant congolais bazali kosala po ete mokili oyo esi ebebi congolais azali lisusu na susi ya ndeko na ye congolais te bakomi nde na susi ya mabumu na bango mpe baintere na bango personnel bandeko babolingo po totalisa bino ete bato oyo bazali na susi na biso bapeuple te me balandaka nde esika intérêt ezali yango wana tozali koyebisa bino ete tango bato bazalaki kolanda mbangu mpona koloba makambo Armand Tungulu babomi ye mokili mobimba bato bauti ezala na baamérique partout bayeti mbangu na belgique mpona kopesaka mwasi ya Armand Tungulu bakondoléance wana nyonso tu toboyi yango te ezali malamu po ete ezali likambo ya liwa me eloko ekamwisi biso bandeko babolingo toutaki mpe koperdre congolais monene oyo ndeko Jimmy Mubenga oyo bautaki koboma ye na bapolisier ya Angleterre kuna babomi ndeko wana congolais bandeko babolingo ti lelo mwasi ya ndeko wana tikala kaka boye moto akosoutenir ya aza te babandona ye mpo na nini bayebi ete kombo ya Jimmy Mubenga ezali na intérêt moko te mpe kofuta te mpe tozali koyebisa bino bandeko babolingo ndeko oyo Jimmy Mubenga akufa kaka boye ata balukela ye bato ya droit de l'homme balandela likambo oyo moto alandela yango aza te mwasi na ye ndenge kaka toyebisaki bino azali kolela tikala na pasi yango wana tozali koloba bandeko babolingo boyebaka ete bakongolais to baopposant congolais oyo basalaka likambo pamba te soki intérêt ezali te lokola intérêt ezali na kombo ya Armand Tungulu oyo bayebi ete bakokotakota babiro mpo bapesa baraison bakoluka ndenge nini bambongo ekobima na bainstitution po ete ekota na bakonte na bango yango ete bamoni ete kombo Armand Tungulu ezali lokola loto na bango oyo bakongindela yango ete omoni bakimi mbango bango nyonso tu okomona bapolitisien nyonso bakimi mbango baza kokende na makambo ya Armand Tungulu kokamwa mpe bandeko tozali kokamwa mingi balider minene lokola bapapa Tshisekedi mpe balider minene lokola Justine Kasavubu bango nyonso tu tozali kokamwa ndenge nini bakomi kolandelaka bamakambo oyo ya bana ya kuluna oyo bazali kosala makambo ezangaki na bandeko babolingo soki balandeli mpenza likambo oyo ndenge elekaki na ndenge ya normal ezali likambo moko oyo ete esalami na ndenge ete moto oyo akei kosala likambo ya boye soki totali malamu azali moto te oyo bakoki kobanda kolandela likambo na ye ti lelo lokola deja basi bayebi ke akufi ebongi ete bovanda kimie boyeba sikoyo botala bamakambo oyo nini ekoye na nsima me bato mosusu bakomi kozwa makambo ya Armand Tungulu mpo ete ekoma neti loterie na bango bazali kotante mpo bayebi ete un jour bakonginda na kombo ya Armand Tungulu mwasi na ye mpe bakomi koitilizaka ye kolobaka bamakambo ya lokuta mpe bazali koloba ete ndeko mwasi loba boye nzoka nde ezali kaka bazali koitilize ye nyonso mpona baintere na bango ndeko oyo Jimmy Mubenga oyo babomaki ndeko bakongolais ata moko te batelemeli likambo oyo mpe balobeli yango te ndeko Jimmy Mubenga akufi kaka boye lokola soso bandeko babolingo ezali pasi mpe mawa wana nde bozali koloba ete biso bakongolais tozali na bolingo te me bakongolais toyebisaki bino ete baopposant congolais oyo baye na poto bayende mpona bautilize bino bazali na baintere na bango oyo bazali koluka leloko nini ezali kolakisa différence nini ezali na kati ya ndeko Jimmy Mubenga mpe ndeko Armand Tungulu oyo akufaki po ete bango nyonso bazali bakongolais
po ete tango bango bazalaki kosala bamakambo ya bamarshe banini ndeko Jimmy Mubenga pe abandaki koassiste na bamakambo na bango ya baevenement ezalaki koleka na Londres malgré ndenge bazali kopesa raison ya lokuta ete non abwakaki ya ngole moye tokota na likambo oyo ezali te me bino ba opposant congolais bolobi ete bino nde bozali bato oyo tango bolobaka liloba konzi na poto bayokaka bino ndenge nini bokoki kokende kotelemela likambo ya Jimmy Mubenga te bokoki mpe koyebisa bango ete ndeko oyo abwakaki etanga ngole me azali congolais boye bokoki kotelemela yango me moto akufi bakundi ye lokola ntaba mpe basali autopsie ata congolais moko te ezali pasi mpe mawa mpona nini bacongolais balingi kaka koutilize bato oyo bazali bafaible po ete balieka bango bambongo ndenge bautilize ndeko Armand Tungulu lelo bakomi komona ete lisolo ya Armand Tungulu nde elengi na minoko na bango nde elengi na matoi na bango mpona koyoka me bakongole ebele na poto bazali na baproblème ata moto moko te akolandela bamakambo na bango batikali kaka boye kidiba pe bazali kobunda na bango bango moko na baproblème na bango me bango batelemeli likambo ya Armand Tungulu mpo bayebi ete esika wana nde libulu ya mbongo esika bakozwa baintere esika bambongo ekoleka na bakonte na bango pe esika bakosala bamikanda mpona kokosa na makambo mpona gouvernement ezali na Congo ezali mawa pe pasi mpona bapoliticien oyo ya lokuta ya miyibi ya miniato opposant congolais bavandi ya na poto bazali kosalaka bamanevre kokosa bato kosalaka bafaux papier mpona kokosaka bacongolais ntango oyo boyebaka ete biso tozali wana mpona kotalisa bino ntango nyonso bosolo mpe koyebisa bino ete bokeba bacongolais mpo ete bacongolais oyo bamibengi baopposant bazali lisusu baopposant te bakomi nde baescro bamiyibi ndenge kaka bana ya kuluna base comportaka bango sikoyo bazali kosala yango na ndenge ya propre moyibi moko na ndenge ya propre moto moyen comprendre ezali te yango na tozali koloba ete bacongolais bofungwama soki bozali kotika kaka bato oyo boyo bokomona ndenge bakobanda kopie bino indirectement sans ke bomiyeba yango wana na ntango oyo tozali koyebisa bino bandeko congolais ebongi na biso malamu ete tozala na bolingo tala ndeko oyo Jimmy Mubenga akufa kaka boye mwasi na ye ata bacondoléance emonana te ata bacongolais balongo na bamboka nzinga bakende batala ye moto moko amonana te akufa boye mpo ndenge kaka tolobaka ete lokola kombo na ye ezali kombo moko ekofuta te yango no omoni ete moto akolobela ye azali te yango toyebisaka na bacongolais bokeba soki ozali kolanda makambo ya politike ngulungulu okokufa lokola ntaba mpe moto akolobela yo akozala te yango wana na ntango oyo bandeko babolingo tokotiela bino botala lisusu bilili oyo totielaki bino mikolo eleki ya mwasi oyo ya Jimmy Mubenga ndenge nini azalaki ye moko azali kolela na bapasi atikala ye moko ata politicien congolais moko te akenda kotala ye bapapa Tshisekedi oyo nyonso to bakimaki mbango epai ya Jimmy Mubenga basali ata action te se déplace te mpona kokende kotala ndeko wana po ete oyo ezali likambo ya pasi ezali kutu likambo oyo bacongolais efale batelema po ete bapoliticien babomi congolais bango bato bazali kose prétendre te makila ya bacongolais ifo totelemaka mpo na yango mais Jimmy Mubenga kufi lokola ata bacongolais batelemi te bapoliticien congolais batelemi te wana nyonso tu balandaki na kombo ya Armand Tungulu bakimaki mbangu mpo bayebaki ete ezalaki eloko moko lokola loto esika nini oyo bakosala mikanda na bango mpe nzela nini oyo bakolekela mpona koluka baraison mpo ete epesa contre temps na baélection na Congo me babosani ete Joseph Kabila mpe azali zoba te azali président oyo azali bango bazali kokanisa ete azali zoba me azali nde koyeba makanisi na bango mpe Joseph Kabila azali koconfondre bango mpo ete bazali kokamwa esika oyo Joseph Kabila azali koresir bango kutu bakokaki yango te na 32 ans kokamwa yango ete tozali koyebisa bino ete escroquerie ya baopposant congolais na poto ekomi makasi bokeba mpona kokota na sujet mosusu bandeko botala ndenge mwasi ya Jimmy Mubenga azalaki ye moko mpe azali kolela moto akoasiste ye aza te ata bacondoléance ata baopposant congolais penepene na ye bazali te ti lelo mwasi wana batika ye kaka boye sango te eloko te mpo nini bayebi ete kombo ya Jimmy Mubenga ekofuta eloko te yango ete omoni baopposant congolais bango nyonso tu bavandi kimia mpona kotalisa na bacongolais boyeba ete bacongolais ezala baopposant congolais bazali kolanda nde baintere na bango bolanda na bilili ebongo nsima tozongela masolo na biso.
maybe upset and angry, because I know it's not 100% evidence. It's just what the witness was saying. But if it is true, then I just don't know what's going on with the system. I just don't know what to do, don't know what to say. My dad told me just do what you can, speak to as many high people you can, and even if it's just local MPs or anything. I just don't know. I just want more people, if they did see what happened, and if it is true, for them to come and speak up for us, because it's not fair for my little sister. She's only 7 months. When my dad passed away, I just couldn't believe. I didn't think that my dad was going to pass away in my teens, and he's still young. I didn't think. I just don't know. I thought he would be there seeing me finishing college, finishing uni. He would be there just with me, showing me everything else in my life. She saw so many things he was meant to do with me. And my little sister, who's only 7 months. Before he was going to go board the plane, when he was waiting, I was talking to him. He said that he was waiting to go. I was just like, I'm sorry that you have to go. He was like, sorry too. We were both really sad. He was just saying that I should stay strong no matter what. Whether he goes or not, he said, stay strong. Do what I have to do as a man for my family and everything, and don't get distracted by other things. Just stick to your family. I want the truth to come out. That's all I want. The truth to come out, so I know that how my father passed away and everything. So I can just, at least every time I think of my father, I can think about the happy things and know, instead of wondering what happened. Bandeko babolingo ba peuple congolais to ba diaspora congolaise oyo bozali libanda ya mboka bino moko bouti komona ndenge nini ba congolais bango balandaka kaka esika mai ezali kochola esika intérêt ezali bomoni ndenge ndeko mwasi oyo batika ye moko alela bapasi ya mobali na ye moko amona bapasi ye moko ata congolais moko te akenda ko assister ye ndezali pasi pe mawa pona kotalisa ete bino bato oyo bozali koya kozwa bino ngulungulu eto kende po Armand Tungulu asali boye bandeko babolingo boye baka ete lelo bazali ko bimisaka bino mbangu po ete kozwaka bino lokola bato oyo nde bo servir bango wana nyonso bazali koluka ete po lobi bazwa bokonzi na Congo soki bazwi bokonzi bandeko boyebi politiki yango ndenge ezalaka bokomona kaka le même bato wana bakobosa na bino pe bakokipe lisusu bino te po ete lokuta na bango esi eyebani po ete 32 ans oyo biso tovivaki tosi tomoni ba expérience ndenge na ba discours na bango ya lokuta ba makambo ezanga tina koloba bilobela mwanza yango na tango oyo na pesi papa Roger Maloba pe a développer CG oyo po ete tosi tolembi pona ba opposant congolais oyo bazali libanda ya mboka ba escroc bazali kokosa bato kolia bato bambongo pe ko utilizaka bato pona koleka liboso ya caméra koloba n'importe quoi ba komi ko sise ba peuple congolais ba diaspora congolais oyo bazali libanda ya mboka bambongo na bango ya mike ya pasi ya motoki oyo bazali kosala bakayu ya pasi ko benda bango bambongo ko tekela bango ba carte ya parti politique pona kokosa ete mikanda na bango nde ezali makasi soki ozali na yango moyeba refule yo ezali te lokuta kotekisa yango ba 50 €, ba 15 €, ba 100 €, voire même okomona bakotekela yango mokanda mosusu bazali koloba ete mokanda oyo nde ezali makasi soki ozali na yango ntango kotuna prix boye o 200 € wana nyonso tu ezali ba escroquerie oyo bazali kosala ezali pasi pe mawa papa Roger na pesi yo maloba.